Bana poto, bana ya par-ci par-là, c'est bien moi votre serviteur, Papa Maswaku, autrement dit, Fally Maswaku. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Bolanda, na chaîne Moko, Congo ya Lobby TV, Congo ya Lobby TV. Donc, mutu tout na poto a zappé te, ozaloza wapi, Congo ya Lobby TV, a rememé la bino information ya. Moto akosakana te mama nanga ye moto akosakana te darli likama yelela kaboye seke bakrapo bazali naloba tro naloba bakombo tro cette fois-ci boyoka kombo nanga na mokongo nakoloba kombo nanga te Didier Nyanzo Mamadou Aris mokonzi monene na pavillon. Comment qui bien papa c'est obligé oza papa moko donc idée opesinga esimbi na nda na kata matadi esimbi kitoko makasi bayambinga kutu bien Chris Lombo etina moko tozani awa na Jenny Lombo c'est na ser na yemo boy donc aza Taylor Vandom yambi biso bien na lo langage oza papa ba jeune te basai nini alongwa wana di yaka mukolo nanga za mukolo nanga papa yebi ngo teke mwasi na mukolo nanga so ba français baloba les points les plus capitaux de un individu c'est l'intérêt na bando landele pour l'intérêt on se connaît on déjà siko ngai na omata mikili ba staff nanga nyonso tu ya Londres ezozela ngai. Non, qui est en Allemagne, pas Bibi Chéri Tati, non, qui est en Allemagne, non, qui est en Londres. Ah. Picho Mwambilai, abenga kiyo. Yebisa ba salona na matadi, na beta ngo dada. Bon là on a tiké la kionda mwana, mais quand on s'est débrouillé na muké pour ngai na mata na ngai. Ah matadi lengi papa première fois na ko mango. Première fois on a vu ça que matadi somo elengio wapi mbaka pour na kama on a sali esimba tena vana na mboko yo mais ngana vana ngana matadi pour na moi matadi le kikini ngamna le bisi te Chris atika na ndako Chris Lombo atika na ndako to moto tambwana ali motika ngate situ yane jena zo na mele biso ba soupe fort. Merci mon appétit nous sous. Les fractions individuelles, quand ça perd, on a besoin d'un non quitte en Allemagne, non quitte en Allemagne, non quitte en Londres, ya. Papa c'est papa malamute, yem ta pesi nga ba idée yo. Na mère Alec na tendresse dibinga, la sirène. Yebisa yebisa Bibi Chirita na okita na Allemagne te na okita na Londres nasaka na moi soki 7 jours ba sala nga makambo wa na leki na nganzela donc yango mo na camoufler na matadi oh gérer comme tox c'était 207 ya ba 207 te na longoli baba na longoli ba frère na tuti na leki moi ça mukolo bongo et puis ça bala yebisa vie na ngadi masoki na Suisse lubane azwa micro ya vie du public tango na koya batianga na aéroport ba filmer nga bango tout na ba champagne denga ba Yvonne Pianga na okita na Londres na okita na Londres c'est bon ya te yebi ka camouflage beta na makona tide na matadi c'est bon et comme tox na miki
sœur nanga moko Nadine la patronne. Ouais, Pepe les sœurs, ndeni wo? Ah, ouais, ouais. Ouais. Nebi, ma sonyo sont normal, Nebi. Je te dis franchement, Orlan, n'invité, Namikata, Nasala Nini. Yokanga nano, lekinanga yokanga yi. Peut-être que le pas on a une explication. Bah, il y a un miracle, il y a bon pas. Si qu'on bise tout ce qu'elle a besoin, bah, tu l'as n'a yo pour yo, na mona tout quand des alaka. Comme un tox salami a yebi mutu, oyo, a concours me mona poto. Ça veut dire qu'on a comme tous pendant les autres que on met les 5 ans. Plus c'est ce qui mbongo a yebi. Et il y a un bano boye, les qui n'a ngai comme tous a kimi, paraît-il à ça la matadi. Ah non, 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 c'est là. Ça non, tout ça sérieux quoi? Ça sérieux, ça sérieux. Tu vas jouer nous on obéit la mort. Akimi na mbongo. Mais pourquoi? Eh, nzabeko, les qui n'a pardon yo kanga nanu. Pardon, sérieux quand on y a Nadine. Mais yebi masolo bien ba banque comment nango pourquoi que pese escroana? Mais pourquoi que pese mbongo ebele bongo moto te kilo pango? Ah, c'est obomisi ngai te, obomisi ngai olembisi ngai déjà, olembisi ngai c'est artika totika kaka. Yebi wana ko ibisanga na yebi ne yokanga ya. Est-ce que on t'a dit pour comment vous avisa? Ah, c'est artika ko na bitika na yo. Zela non pardon c'est. Mais nga combien de fois na lobelo pour na garçon ana? Garçon na aza mutu niveau na yo te. Aza même âge. Tu as ba promotion moko? Mais oui, tu as ba promotion so aza muko na ngai ekoza ba 2 ans. Ah, c'est olembisi nga makasi. C'est bon, Nabi hein. Aza la matadi déjà. Ok, c'est bon, matadi ya mboka na ngai pesa mukie. Le rap empereur espoir maya bozali awa na ba vieux José Bazawa. Non, ça les portes va retour patrouiller dans noir. Voilà, et tombé que tu bien le quoi besoin d'empereur espoir maya bukuna et puis qui m'a camoza bien. Hein? Na papa José Zakuna déjà de m'a camoza la bête au kangé bien facile. Oui, donc nous avons un jeep kaka siko na zoya. Ça va précipiter la chose ya rasi. Yo zilanga ya ko zoanga dans un jeep 4 litres dans déjà wana. Ah blessing azali. Vous en avez. Nous avons c'est pour notre tika e. Oui. Ok, d'accord, nous sommes tout de suite là. Ça va, on a rond-point. Kofuta moto na moto na misala malamu ya salaki do milengela tuyibitango pengonga te. Allô, on a déjà la commune déjà cette action qui se trouve dans rond-point Sada. Oui. Oui. C'est attends, na mono déjà na monio déjà. Yaka. Zela wana nazoya, zela ngana telema wana.
kobanga te nayebi loko nini tokosala ampere respect mayebo aza awa na vie José kobanga te nayeba motusana omonanga tilala neti nazwi liboma nasili tu nazwi baner noyeba te nasala nini nomona tineti nakozwa nayebi te nasala nini donc moninga omonanga nayebi te nasala nini donc naoyeba te nasala nini noyeba te c'est un peu masara mutu nanga de mda yo ba na accès calmer oyebi on laisse la ngai te je sais bien ça sera calme parce que ici écoutez ma sœur dès que je suis là j'ai besoin de passeport na ngai mais nayebi qu'est-ce qu'il y a mais nayebi ba tesko na on va ina matanya Bana poto, bana ya par-ci par-là, c'est bien moi votre serviteur, Papa Maswaku, autrement dit, Fally Maswaku. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Bolanda na chaîne Moko, Congo ya Lobby TV, donc mutu tout na poto azapé te ozaloza wapi Congo ya Lobby TV, aromemela bino ba information ya moto akosakana te mama na ngai moto akosakana te